na tonga azalaki kuna na tongo Okay, Papa Buzoba non nous live mo te fonga mte yo do ozalaki kuna mta liboso baka ye na nzungu Papa Buzoba makambo salaki esali nga soni atika no iasi sur le bako Papa Buzoba zela no iasi sur le bateau karon omoni na bien omoni Polydor oso débloquer a olobaki za yo bo débloquer Polydor en cause a olobaki ya Papa Buzoba asekaki yo awa Polydor a auto seka yo Polydor a auto seka yo débloquer ba débloquer aga la sourdine wana aye bolongole na sourdine a commenter bolongole na sourdine a commenter soko oboya makambo na oloba po Papa Buzoba okata neti nga na yo kosi aza wana non Papa Buzoba yo loba ni voilà le baba makasi bongisa nino pour ça écouter on habite solo banini question batuni herbe alobi bongo nga alobi soki mamo bosolo bezalaki ya solo au moins so boke na nini komona video ya rama so bomonaka video ya Papa Hervé eza Papa Hervé soki bokosomba tike soi-disant nde bozoloba bongo tike ata na internet ata na tike master ezobimisa nini moto azotia confusion ngana nani eza street soki GDC amati aroye biso Paul Dopé soki azana oloba eza ingati so bondimi to kotuna nzumu eza ingati zo confirm nga mutazeli mutali boso eza ki street na efo nga za ki 4e ça veut ngoloba iya bungi vana o bo vanda la binoa o nga na vina na traire Papa Hervé te place dans le bar yo la promotion na lobby et je le répète on peut m'exalter j'ai à continent batu baza awa na bien na biboy na panel o batu baza awa ebi nga comportement na na lobby te ozo confusion makambo le loba mais pas na ngate Papa Buzoba omoni ngai mbala liboso batu baza ana panelo ba oyoka nga mbala liboso ba yoka nga na bimisa kombo ya mutu na tanga kombo ya mutu eloko asalaki na sala ba bêtise wana te na sala ki mutu na zo tanga lo mutu asala ki Buzoba na bilo chef raso na matipa nzumbo yaka na bilo o eza ngati na loba ki na nzumbo muta combination live type mona ki pardon moni ezayo bela kine na live nzungu na wangani te mais ezaki nga te mais omaka nzambe mais ali mana lobi yango wana te Papa Buzoba alobaki bon iya ozana babnini ozana bamatosa yango parce que il faut na moni Papa Buzoba il faut topesa ye fille de fer na malokolo pesanga nini fille de fer dola tso bracelet électronique lokola ya joli soki aye na parlement nde tokotala makambo na ye omoni Kimberly alobi oui Papa Buzoba makambo olobaki bien ke soki billet ezotekama te artiste et producteur ana droit yokelo luka Papa Buzoba nanga sulaka na nzungu Buzoba ngana sunga oma makambo oloba me ngate ezaki ngate nzambe na ngai Papa Buzoba tosunga yo tala omoni soko ozana ba argument te kokendaka na babiloko wana te yaka na parlement yaka na bapanela bagolwa solo ki Blaise Paul asimbaki mipende oyebi aba bawangila bamatapana wana lelo Papa Buzoba mutali boso amataki ta bango mbale ok
raison na mataki eza makambo bino bozo olandaka na bino lokoko te boza lokola bato moboya kaka ok ya jo na mataki mpona makambo e eza mbala liboso nayoka golwa natika osali eloko wana te na concert natuna yoka ezala biso natuna yo question nakoma kuna ezala na question na biso question natuna question papa Buzoba soki artiste yoka natuna ona se soki artiste wana na artiste producteur alingazwa bayoka na raté to sa ndenge na concert ngo pour babeta mibale batanga pe commentaire wana batuna yo question wana na ebite soki bato ngana ke luka na bapage na ponga lunga vraiment lukuta eza pas ya lobite ezaki avant-hier ezaki avant-hier ngana ke luka pa no soki emona na bino boza bato makasi te na kiti na ngano eza makambo makasi te mais ezalaki ngati yo kitana ke lukango di domaine ke lukango naobenga nzungu pardon azok sa video kasi nzungu aloba vérité nzungu akotolo te akotelanga te nzungu azala bongo te nzungu azala bongo te eza rejeté pardon oyebi ntina na materi lelo ezali makambo street na ndoko oloba lese bano tokozonga mercredi po tokata makambo bongo moko live apelisi live nanu kuta alobi eloko te so sujet na ye après on a komona baosani na sope makambo bevaki otya kuna ya nini na bango nzambe yajo bino botalaka kaka nzungu de abanda koloba alobaki te apesi mbote apres azobeta miziki akaki nano miziki yo mama demande muta liboso nasenga demande ote mutu apesi demande te yo mutu osengaki demande nasenga demande oyebi te bango bakopesa yo mutu osengaki demande nasenga demande te asengi bango te yo nde asengi nzambe bato oyebi no bakoyesa moto bata mifa nzambe pardon non Baba Buzoba yo sikonde no yebi ki ayela ki sujet wana bosokaki dana kata couple na WhatsApp non nzunga za na couple na biso WhatsApp te mutaza na couple na biso WhatsApp eza polydor bwana couple na WhatsApp yango bosolaki bozoluka motu zela groupe ya WhatsApp eza kaka ngati bagula mosusu baza wana ezalaka zela kasi so olobi loko eza barépondre bino groupe ya WhatsApp ezalaka mais ezalaka bagaulois baspiritas bajournaliste bawarrior baville nove tolobaka eloko moko te tobwaka kaka bafoto na kofinga kobwaka na bafoto so balobi bango bapaper ve mabe biso tofingi bango mpe bafingi tokendaka nango bongo après boyela yango siko na live lisusu donc importance na live te importance ya groupe ala siko eza nini na groupe wana importance yango eza nini importance yango eza nini importance eza soko eloko ya paper veza obwaki non nazaka administrateur na groupe ya porno papa Buzoba agulwa te makambo ozoloba papa Buzoba yo futo mobutu futo za solution nazaka misese na groupe wana te oza lokuta wana mpe non nakotisaka moto moko kuna te jobaske okoselinga makambo epe leo boza mpe bato makasi kota okosa makambo wana zera na somo taza ya jona ezango simple nazotindomoni avantage ya groupe wana papa Buzoba ye ayebi na ye kutu te bato babénéficie yango nde eza bakolo groupe wana banzungu banyu analyse bavar wana parce que papa Buzoba azo kokote bagolo ebele na kati kuna okopona genre ye moko ayeba te ke bazo utiliser eza okwa ntongo abenga mpe bobatala panel ekisa ntango papa Buzoba aza kuna bagolo ebele baomoni aza na live baye koresoudre live na etonda c'est la même chose sikoyo infiltration bolobaka yango oyo papa Buzoba mobutu parce que la kata groupe wana ye wauta yebi utilité lango te même kolo groupe ya yebi utilité lango parce que azobendela bato baya kokota kuna akolonzaka azobendela ye bato ye mo papa Buzoba yebi utilité lango
Il y a un moment d'après flatté à Ozaïa qui est administrateur. Ah, Papa Bouzoba. Ah, Ozaïa a flatté pour la ça. Ada na oya ndungu na oya news var wana pe. Na wa munoko twengi na wana. Te oya news var. Au moins na news var. Après nous analyse na EBT, mais il y a dans la mine na ndungu na news var. Oya nani le ya nani ya new analyse za M gola. Wana muta M gola kuna. Il y a news var mutaza nazap nazelo remonter wana. Azal petit na ngato solo bien. Moi tu na Gérard. Moi Gérard te. Yo Gérard wapi? Oyo Gérard wapi? Nga Gérard oya ngamoko. Yoka yanga eza ba video oya jwa lingaka te. Wana eza yanga. Wana eza lo eza kutalelo te. Eza banda so. Ko yo na kata ku wana importance ngo za nini? Importance nango ezalaka nini nakotaka monango sape une semaine nakoti te sikoyo yebisanga avantage banani baobénéficie nango bavantage eloko ocomprendre te video moko te eza lokoka wario atie video na bango nde baosalaka nango golo ape atie bavideo na bango nano spiritas mpe atie video na eloko moko te oyo omona nini eza nango bato baosala badeba nango ya bamusike normal nde tomataka bapanel esili azojouene eloko nini mpo moto moko azotinda eloko ezoleka wana eza bato mosusu ye moko koloni alobaka na ye te akipaka nango te ye eloko eza wana oyebi pourquoi azokolonize bino ntango apelisa mpe live nayebiki ya bino base solide na ye bozala wana base solide Papa Bouzoba ndenge sikoyo bosala bagroupe wana nasala groupe te bolongolaka bénéfice na biso bagolwa na groupe na bino ezani zelo golwa amataka kuna soki bafingi fere à répondre mais batiaka mpe bandeti so ndeti fana concert le 4 oui Papa Bouzoba, déjà, pourquoi tu dois aller te mélanger avec les gens qui critiquent avec des gens, on va répéter. Ça va confisser peu bazakuna. Et ça va tenir son tout le journaliste bazakuna. Parce que là, je suis désolé. Tu peux pas aller te mélanger avec les gens qui prennent tout l'air temps de fait que critiquer, dénigrer. Non, Papa Bouzoba. Mais moi, je suis présent à la scène de Zela nano. Au moins, les journalistes ont bon à la scène de Denis. Bango mpe baza kuna babwaka biloko na bango biso siko bango avantage na bango eza nini bango babwaka baémission na bango alebi no bokindo tala bango batiaka balia na bango bino bokindo tala nzambe nga siko natalaka lia moto moko te ngaka notala bapage lia nini moti na youtube non yo peut-être otala te mais eza na bato oyo baza wana na kati bakenda kotala balia na bango wana etali nga te wana etali bango mais yo sikoyo tozoba kote no bénéfice no eza nini bénéfice ntango eza nini so moto alobelo nayoki na ngai naseki eza distraction siko non moi siko ozochange non wana nde fona parce que bino ekendaka yango wana chrétien fere kuna na groupe wana parce que oui wana mpe esalamaka tokretaka mpe efanjo tokretaka mpe héritier tokretaka motu nyonso okoka ndeni yo ozali englobe na bawangila non nzambe bagolwa mpe baza Papa Bouzoba excusez nga olobi groupe na bino wana eza groupe na nga te non groupe na bino po yo posala tu fais partie comme groupe na bino yalo kwa tomba ba panel na bino bagolwa awa oui sikoyo ovani na bato moko baspiritas bafinga le padre bawangila bafinga le padre bawera sonic bafinga le padre sikoyo yebisaka nini oza kosupporta ngo peka ovanda na bango pekaka bolinga kotsa boyoka bambeleka kuna po bino nyonso tuka bozaka trop négatif non objectif oyo bautiliza ko yango wana bakofi fille mpe baza yoka batavi na nove mpe baza batabi na file mpe baza bato nyonso tu baza kuna omwe na kati kuna bato ozotanga wana yo wana biso nde eleka onde makambo ekenda peka na pane kuna mpe ekenda bon parce que Papa Bouzoba ezalaka omoni ntango nani comment il s'appelle wario moko ye atie neti video boye akomi kokritike fere comment dire so mpe bana bagénération berso moko mpe aya ye pa komi wana spiritas moko mpe aye ye pa komi ocritiquer fere il y a 3 personnes
bakomi ko dominer bino nana yebisi yo bongo ben oui bango bazala même moral nzambe place oza te kolokolo bazala même moral tomona yango ata na balive moko nalalaka na nga na ntongo papa buzoba lokola ozala na posa oseka ose distraire panel ya bagaulois efongwamaka chaque jour soki landaise te yajo te parlement te maison blanche gladiator barebo bato nyonso bafongola on a fait vraiment en sorte pour ne pas mataka na yo na bapanel ya bagaulois kuna awa ezala nango ata tosekani yo ozomona te ke mpona avantage bango sikoyo babénéficiaka bayokisaka motema mpasi bango baza 3 bato bakipa bango baza nga te mpoka boyebi sikoyo okokota nini kuna papa buzoba oza moto ya liboso pardon natunaka papa buzoba question mo buzoba na yo to nde ozodéfendre tout ça yebisanga na groupe ya bagaulois nini yo oza na groupe ya bagaulois WhatsApp nanga yango ebele groupe bagaulois nini oza na WhatsApp zala tanga bakozala RDC ini ozalaki jour wana na jour oyo batunaki papa buzoba question soki artiste billet ezotekama te producteur aza na droit ya kokotisa artiste nyonso alingi po aproduire ye na même date RDC zongisa réponse. Et pas beaucoup confiance dans la street. Papa Buzoba oza le seul gaulois o ngana mati na déplorer na comportement wana po ngana tika lo sala ngote ba ejo baza mais yo vraiment na mati lo bina pona eviso ke oza mutali so pourquoi na lo ko na lobité nzambe obimise loko wana na mona ngo pas possible ezanga tezaki street voilà, on m'a RD ça comme Andima qui a lobby pour la promotion. Voilà. Non. Mais il y a déjà 3 personnes. Papa Buzoba, Tokokata na biso yo Papa Buzoba, la fille la neige jour wana na yoka posa na voyager na ke no tombo la papa Buzoba na ba mettre na mabete Papa Buzoba na oka kanda moko na mona oda na live ba opozo ba se ko répondre sunga mona zena singe mais Papa Buzoba oloba nini yango tu sais Papa Buzoba oza ba débat mususu oloba des fois franchement papa neti kombo les Olando ka pa non eloko wana nalobaki yango te mvaye motana badeba mo boye kodo laisse tomber ozoluka nini na groupe nalobaka te natalaka naolobaka te okotonisa bango mpona nini nakotonisa atokiti bazongisa wana omwana bloke bango eza te babloka koyebi neke bongana nde babloka si na groupe yango natika obloke motu down te yo bloke motu na WhatsApp te bo bataki no bloka ba na WhatsApp nini bataki ninga na blokaka bon awa na mataka awa ya palele biso kuna na mataka te po eza Buzoba na oke répondre Papa Buzoba moni neti babiso misusu neti babiso tomataka te na bakote misusu po ata moni bakote bokendaka atoyeli bango ba argument oyo ba angelo ba pesi po na le padre ba kondima yo te donc esimba te parce que bango da batonde belé tala neti débat oyo yokana biso ya amiral tala eloko etoleka na lelo balobi nakoya po fona komaka na se mpo nayokisa bino mitema pasi nakoyaka ifona komaka nde nakomaka batuni banani nabi agarde batuni question bato ya mafinga oyo bakenda poto nani amema bango yoka bango ote ezalaki babiro ya artiste neti basuleka oka nde bamema bango epuis mutu moko oyo oloba ote nde bakenda bongo bavisa na bango moko badésactivaka visa ne avant zwa visa il faut atuna na groupe ya F victime
ceux qui est victime est commis pour ça qui visa moko communautaire, ceux qui est victime est commis, nde bako réactiver visa na ye. Mais ce que boanga naka, que fanjonem tape ça bango visa te. Ce que comment est victime ezo koluka nini kuna. Tabato mael. Donc ceux qui est victime, c'est que ils sont en accord avec Evangeline Mbappé ça bango ba visa wana. Et non ba mécène et artiste. Bozaka mael. Ya namoni wangila mwazo komela kayo wana. Ya wangila mwazo komela ko soki simswa. Yo peneti bozaka d'accord na ba wangila ngo aboyebani hein. Bon, excusez, Papa Buzoba, ngai nazana live bakanda ki. Oyebite visa travail ba pesa soki ba pesa visa de travail collectif c'est que ezali yo kana biso visa de travail collectif ba pesa F victime nem te pesa yango F victime eza groupe patron yango eza fali pupa za maele sinso zoba Papa Buzoba batuni ki question batuni Papa Buzoba question quand le bolobi simswa soki simswa batuni Papa Buzoba ngaza ki wana faux compte nando yo kabango batuni question quand le bolobi ndinga répondre ndingwana elle a souka balobi est-ce que vous confirmez affiche au babimisi batiena lunga ya Raivani est-ce que c'est erreur abi oui je confirme que ba sala erreur côté on a pena bozana raison pas Buzoba ba nzambe non c'est oui ou non pas Buzoba malé zela et là explique pour la non bazala yoka na limaki c'est faux vrai non et là on a lobaki oui mais non on comprend de te mais oui zela raison non va tindo kene sa musicien na bino alongola non zela eloko lobi na baki oui ozo comprendre te oui moi ababi ezani babi nano masa muta kumi près nini boye fa na oui na zaki so que eza photo ya solo fa eza oui ba koma guess pour présent là si bazo kabola na bi fa eza guess est tourné en d'autres temps na bi oui anglais wala ba guess ko ton na ça d'accord fa eza guess on comprend le dans ba oui pour eza la guess. On comprend. C'est quoi le bible le col les a guesté basali erreur oui bino non vous en a parlé vous en a raison non pour qu'est-ce que on est athée non oui basali guess oui mais eza na nini na masaya te eza pe na nini eza pe na page ya nani te eza na page ya nini boye mais attends la page ya nini on est pas guess Buzoba yezo bongisango sikoyo non lo baki yango wana Buzoba ndebo kenda kuna bomeka na sala pe ba débat pour ba concert na bango pardon botika so meki ba okitisa ye so meki débat mo ba okitisa ba sala ngote ba sala ka ba débat pa PRV parce que yango lo Papa Buzoba boko pela tant bo mata kuna dia bo uti groupe a WhatsApp bazo yiba da esprit no mentalité no tout ba kango c'est quoi biso toko pexer na bana quand bazongi na groupe WhatsApp balobi kuna après azongi lisusu Papa Buzoba ne argument za kawati wana na ebiso vérité Papa Buzoba zela ne felo moko yajo ayebeloko mais yo pardon iya excuse yajo ayebeloko pona kala pe batnos pando kende mais batnos bakata le problème c'est quoi ba linga no na WhatsApp après baye koloba bato to tangana ba strict banani wana bazaba gaulois biso bazaba gaulois te baba to ngo ba se faire voir comme des gaulois mais ils sont pas des gaulois donc baba benga bon ba gaulois maye le point ba joueur jemo ya jo bi je ba joueur ka ba sala bo parce que quand quoi gaulois yé gaulois ni bazaba il y a Dieu pas zipe temps pour comprendre atika il y a Dieu pas temps oui biso tout comprendre bango donc baba sala ndeni ba travailler mutu mo ko tango dans la privé. Voilà na privé moni yo za lokola gaulois so yo yeboye so to lo makamyo côté la ka bango mais to bo misa bino lembele mamna bino simba raté présent na bino za bien té ba producteur ba za bien té au moins muto nga zo lo ba suka na ba ke en tout cas ngai balinga ngate parce que na za gaulois moko ya mayele yo mo kuna ba gaulois ba ba 16 au moins ba kendaka ba ke eza ba jemo aussi ba bosco Papa Buzoba to yo ya wana
bango baza na bagolo da bango wa bagola da basopi da maiwana bango suela te eza ba jet eza manipulation ba manipulaka bango parce que yotongo ya bwe ba mende kono gola uti ko lo baboyo ndenyo ko lo ba ndeko no golo voilà basala boka sane golo te balataka kombo musozo bo ngaza leke ya papa Hervé musobio ngaza boyo basa ba golo te ba travailler bango déjà ba yaka parce que yotongo yo ya babake tabaninga no ba golo mo ba osala awa so ba yacho le plus pur c'est quoi ba fanatique oyo ba yeba mambo wa panel te na ba jewana to ba mona ke golo so ba mabe papa Hervé ba o confirmer ngo omoso ndeke na oui tala golo kutoba ba ke conseil na biso ba biezo te kamate o kasane golo te ba travailler yango perdima amona perdima e ko to ba TikTok oui basala ko manipuler ba manipulaka bango bongo bango ba yeba te yango perdima déjà effet bon tant bo sanga dans la même groupe à WhatsApp déjà bon iba esprit no nyoso tu wana parce que tala yo za yo moko na kati wana bango batondi ebele ba domino déjà après parce que biso tolo ba awa tolo ba botan bazo nga groupe à WhatsApp batolo maka mususu allez lobi susu aye susu bo Yajo basala bo pourquoi yo golo asko soza na se omoni muninga no golo ko kate po ya tirer yo mata basala na yo omo sonde bo basala batu biso soza na ba foko tant honnête na omona papa buzo bazawa na bwe ngazo ko kate ale yo pe mata etant yo mata wana ale ba ya bino wana la comprendre na boka doka bango tout oui eza manipulation donc omoni empire du mal ba ken piana ya YouTube elongwa na YouTube ekoma sikoyo na ba TikTok le bamo solo bamo pesa omoni ba biro na ba buzo banda sa ba bengi panzungu ba bengi déjà banga WhatsApp lelo kana poka so bafonga live kuna bo mona ekuna akenda na tali bende ba momo butu akenda yan zela no do chep bracelet électronique à ming de papa bu nazo commander biloko pour la lobby mais papa buzoba Papa Buzoba, yoka. Papa Buzoba, avec tous les respects de yo. Comme yo yoka na ote à chaque fois qu'on est lié na ba panel na bango, ben la prochaine fois nous on va faire quoi? So ça va demande tomate sur ba panel na biso te. Voilà. Comme ça au moins tu as panel na bracelet na pour là-bas. Et là la prochaine fois, ngana salango la finlandaise DJ Fa ayo mata et pas ya bordir ngana fisi du bordir te amata pas lasko na tongo na fisi lasko mon balo akita parce que asangana kana batuana ba denigra papa Hervé azo senga be preuve na na preuve au pesa o te fo kita na o pesa pe preuve te et puis ka kita dans une heure de temps ba benga na téléphone ba tsona minati panzongo ba tsona minati ko na donc na olela kuna pa papa na bango ke ba kitisi ngai kuna yaona zongi ado bango kuna pena ba na papa na bango de so bon menacer awa keloba kuna batanga na miniature ok ça bien été parce que biso sko ba gola sko to bima lokwa ba gola bozanga maele te parce que certains gola ba papa ton dimara to za maele te bango nde bata maele ba rozala kuna on ne bata maele ba défendre un peu le côté mobutu kende kuno ba zoba bango nde bata maele ba sala kuna bango nde ba rozala kuna ya sikoyo oyebi eza stratégie nde balamba bango ale yo batala gola mayele yeyo tout ça oyo sikoyo kamtema paso ya komata kuna après à la fin qui justifie le moyen hein. Après la fin papa Buzoba bozana raison boye na boye papa Buzoba fana yo wana na raison na yo fana yo wana raison na yo donc mutu moko ko tchela ba kele wana zaku tuté vous comprenez donc oza na raison na yo ya kosakana te lobi to monaki biso moko to monaki bazo matsa bato mususu bako mata te na ba panel donc fana na yo sala makambo na yo oyoki ngam na oloba asa makambo na ye kaso azwa bracelet électronique akozwa bracelet te azwa bracelet point zela kasite akozwa yango te zela yo kati makambo alobi tobosani azwa bracelet te mamba lobi obosa na tino obosa matisa akozwa bracelet te na matisa ya mamte boke nango parce que osoye na panthère noir ke nanani nanana ya non nga déjà na live akozwa bracelet te là nana ke no musika te na live ambushima bagolo bozana bona bapane ba ofinga na live ambushima bat musu bozana bona bapane bazala kuna
Alors, yo mona na matsa ba on a panel. Papa Buzoba okozwa bracelet te. Donc bangonde il fallait ba benga Raivani bazui courage ba benga Raivani te ba ipsa Raivani ke longo la fiche wana bangonde fa ba ipseke longo la fiche wana oza droite ya kosala affiche wana ezala soki batu ya les padres ezala batu ya Masai fa ba ipseke papa oza guest oye kosala affiche wana te donc bango batiki pa Buzoba kelela yo ya no kita na okita te akita bon po yo ya kana sima mabi papa Buzoba mo ke ndera zana ya no eloko yo comprendre ya no omoni ya bile ke mutu ne abetaka Buzoba ya no omoni ba dekola ne wana osaka sabla ya jo wala sa sabla ko na lote ya jo omoni mambo ba kuna ya affecta biso te parce biso to mambo ya internet ne ke ne affecta ba to be mambo ja TikTok te ba confirma pena mambo gola ba na ba panel wana ya onsko ba sengsa ba gola nyonso nde to yebe logo te po nini bana de gola mo ba bango joie déjà na bango ale to yosko pa buzo bokota na kati wana bazu ba matene yo ba sengsi sko to ba mo na pa buzo bazana parlement pa WhatsApp na bango to ba mo na sko ke pa buzo bazana parlement bazala na bango sike ba gola no so ba ndenge mo po azala pe na parlement tika gardien tika ko yo ke nego benga soki nzungu na WhatsApp soki tika kolanda nzungu te nzungu aza ba jara bato bazalaka alinga liloba mo po affecter bato aza venturier abimisa numéro ya tsa ozo comprendre wana kuko keno musika te ko benga eloko te mais le problème c'est auto pekisa ba golo ba kenda kuna te yo benga bon sozo ke kuna balobi yo nzungu na WhatsApp te papa bo benga na kuna présent tozongaka likambo ya kala masa akufaka na Paris awa seri wana tia numéro na nga awa na dini mpona liwa masa wana ya tia numéro na nga partir wana benga na mata kuna atuna nga ba question ndeni masa na kufa na boya so a partir wana numéro nga kanga nga beke tosola muta nga yolanda yeza beza salir mutu tu so comprendre nga kufa ye moko te donc ndenge DJ fa no funda nga kuna to telemela ba bakenda kuna te nana lobi ngo garder te pa bengani yo nga za numéro na to sola nga mala tala elo mobo ba bossa na ga balobi te nde to za ba masa ba wangila masa munango za masa za wangila ti bosolo la kati apesi muta solo ala mutu te mais siko ne makam na bino la za contre Papa Hervé wana droit que kuna te ya matane to zobela yango ya panel so nga za pena na ba warrier belé na zana ba atosola très bien mais ba place na ba panel na bango place ba sala ba critique na kokende te présent omonde bazana soki ba golo ka ba kati makolo bakenda sukuna te omona bango ba zasuna ba sujet te ya Papa Hervé balinga ba sujet na po ya tirer biso to mataka po bomona ko bazo tenike Papa Hervé yo kende bimisa buta maelo ba golo intelligent nga golo intelligent nga na kenda ka te nga bomona nga te na mataka te bomona nga te bokenda ka kuna bino ba golo intelligent ba boy mobutu bato nyonso bakenda kuna nyonso yo koloba bato eli bango Papa Hervé okiteli bango wana baotikala kondima yo te eloko nga alobaka yango wana ata okiteli bango maria mais c'est normal bongo biso si tondima efandi biso si tondima bakenda kuna osani bokenda kosani biso si tondima efandi biso kasi bakenda kuna osani bango mpe bayaka biso te bino babokendaka te non au moins soki baye awa komataka bango te sala bongo bango bayebi soki baye pa na biso bakomata te bakomata te po wangila ni amataki yo mokolo bomataki munoko nsongi na mobutu ya kokita ete akitaki to akitaki te bakomata kasi matisa ye abenga tindela ye lien gola 16 ya komata gola 16 ya amata totala Bogola ça wangila so aza gaulois révolté a wangila te voilà a wangila te oyebaka identité ya wangila te donc voilà c'est gaulois révolté aza gaulois révolté yalo kwa panthère nga ndenge asala makambo na ye etali ye me nga soka aye na panel na nga na osala makambo na nga na komatisa ye ok ben voilà ben oui baza gauloise révolté a gauloise tant que ngai na te musique na ngai na solo makambo na nga makambo Papa Hervé tant na yebi ke aza contre ngo akomata te tant que eza makambo susu na komatisa ye
Mais c'est ça, on est à Makamu, il y a pas pervé, on est normal. C'est ça, ma papa Hervé n'a dit que alors baksilanga implicité au matate. Voilà. Vous êtes incapable à Olobake. Incapable à Olobake. Raivani Oya Sala eza manque à professionnalisme. Bozo incapable. Mais bozo va appuyer affiche. Oh ya non to lobaki yango. To lobaki yango te. Ya non. Siko makama Raivani biso to ya Oloba on a likamni. Biso to ba fana Raivani. Ah, c'est ça. Na lobby boza ba fana Raivani te. Boza ba fana Raivani. Mais affiche wana ya goki kozwa affiche te acha et que Masai vous présente le 4 avril. Mais normalement c'est un producteur. Producteur même il faut interdire Amiral, ya non, pardon s'il vous plaît. Ouais, ça va débat la bilo mais ça va débat parce que bango basane logo sala te, ils cherchent toujours des petits trucs pour la bosse la langue débat. Ouais, ça va débat ça là kuna bomu mais la biso te pardon. Ouais, ça va débat. Moi non. Pour nga ya, au moins ba débat on est boloba ke basaki ba débat là pour na fiche. So, biso la bango bana on basa batamaye. Bon moi la tête bana moi mi ki tout ça débat moi longo moko bo. Izanga tina ya domi. Pardon. Ata yo moko penza vi. Oh boke na ça ba débat la boke na ça. Biso ko ya bolo. To alo makama Raivani, Raivani affiche. Oh, ya non to sala ngondeni. To bandane ni poto koma na niveau wana. Bonjour les gars. Donc, bon, on est là pour l'affiche. Mais les. Oh, toi, Mikolo, toi, Banna. C'est quoi le délire? Le concert, c'est ferré. Même si c'est JTT qui se met dedans, c'est de la promotion. En plus, l'anda communication n'a pas OAP, ça fait fini. Je suis invité. La concert, il y a vu là-bas. Oh. Oh, ya non. Bon, d'abord compliqué par la papa. En fait, problème la bino ça, son inimte ça bino. Son inimte donc quoi ya non non. Son yo sala yo ya non non, son yo sala yo. Son inimte ya non c'est ça là. Ya non. Tango beta boye, bato bazana ba faux compte ba bima lo kwande tike tala kuti ya non ye monku ta gaze ba kuna na magamu na bango. Non. La moi je pas gaze biso ba gaze muta solo la. Interprétation à bateau. Ya non pesoka meki auzwa gazma. Aza vie ba gazma. Kuto ana sirsi. Mais soka za yo mbushima ekoloba te you ma faible. Ngala beti kali bakumoko c'est rien du tout. Et comme yo beti li bakumoko faible. Faible ya nini? Faible ya nini? Ezali kamunanga te. Moi c'est pas mon combat. Ezali kamunanga te. Mais ya non. Mais ndenge pena vrai, bino bo ba oza mikolo. Est-ce que ndebo kena ba panel wana question pena ya Raivani bo kompe ko discuter lango. Bo file mo peta. Wana pour franchement. Non, naza question on a tout na non. Na moment ya ba Mathias et na ba comment il s'appelle? Oh nani succès Kasongo. Na moment oyo na ba Mathias na ba ya ba Mathias kutaki bien kolega oyo parce que comment ba débat bon sala kuna même biso to na se plater bo okindaka kuna mais ta ba débat on ezala kina ba débat ba kutaka ta mwa bien oyo ba koma na bassesse moko ya makasi ya koloka na débat ozolingo memela biso oh ya non tala ma équilibre monta ma équilibre vraiment hein Mobutu ngai au fait le problème c'est quoi ngala yebi na ngai ke nani marmite akoma na ye aoma olia marmite kwa nini ndoba manjungu kasera bien ake marmite bon na français za nini benga kombo na français za nini benga nyama na kombo na benga kande biso benga koma njungu ngala wa benga na français na français te wale za kubanga bazo benga na français wale za kubanga wale za kubanga bon na benga nzungu okay photo 6 sera
En fait, aroma ko sa nini. Obanga ba sortition na groupe. Nga kuna kenda nga so tuni iya nga kenda suma mwana te na ça fait soki ba combien de mois déjà. Donc il na matara supuna te. On comprend? Na matara supuna te na matara te parce que na comprendra la ngai Jo Ango ninga zali. On comprend? C'est un manipulateur. Voilà, si tu comprends déjà que Aza manipulateur, Alingara Bimandet, que bon, ah ouais, ça la panel, il y a batunio, surtout il y a neutre, tout ça. Mais so, ok, na page, na au moment la bilo, on surtout, oh, ya chara, les araya faire. So, gaye, au moment ande to, sur la boya, ya azui, a enregistré, à qui a tchang, on a page, na. On comprend? Ok, page, le bail, les page, il y a neutre. Donc, ça veut dire, il faut ça peine neutre. So, ok, na page, na, so, il y a l'eau, on mende, on va ça, ma ramna. Alors, à partir, on la comprenant, mouton, nengaza. En fait, vinae koma ferry. Donc vinae koma ferry. Tala kaka fungola Facebook, afungola YouTube. Donc akoba ko lia na kombo ya ferry. Imagine que lelo afungoli live soki 8h du matin. Mais c'est grave. Nati mususo sope news va. Ouais bien na mona mukolo papa avoir ça émission na sango. Ba amati siku tubatute mais hier moko avanda la démission zo finga ferry. Là, oui, mais attends, il fallait qu'on joue à la diplomatie, mais qui s'abat, tu ne pas faire l'affaire. Yo, mon vraiment, la live. T'as la leader au Zoba. T'as la vraiment, la question pour répondre. Au Zomona. Attends, on va savoir, yo, Matina, on a plateau, comment il y a ça? Même temps, on a dit, mais moi, on a commencé le niveau, boy. Ce que non, yo, mon compagnon, puis qui bâti pour un baba manipulateur. Si comme Makambo, Koluba, y'a mon puis que ça la débat. Non, papa, il y a un habit à manipuler. Bato yo papa Buzoba ba street bato bagenda kuna on manipuler bango. Vous comprenez? Et puis so remarquer sur 300 personnes au bazar na live au moins un sous 10 car bazaba gaulois. Donc 290 wana nyo surtout ba warrior na ba warrior. Na faut que ça kizanda kuna binoté. Mais c'est clair. Mais on c'est clair. Mais ce qui totali c'est vrai qu'il y a sur le sujet na acha sujet na so kala mkitongo donc na butu déjà zo boulé eloni na koloba donc na tongo pour na sala live na ya o ba musicien ba ekaka 2 ba musicien ba ekaka 3 et boy non vie na yangwana mais on lui a parlé sur Fali azo ko koloba makambu ya ifanjote et parce que bango nyonso na ba belle et tous ces cons là sans qu'on va faire na sepeli lelo tala ndenge beva zwi bango nyonso to atie bango bagolwa omote banda osilika lelo basiliki makasi parce que beva bengi bango to bagolwa botala bagolwa bazolela lelo basiliki bazolela ezala toni asiliki akoki kobenga nga golwa te la mona ka mpe mo fâché. Ah oui, mais au bout de la goula révolté. Oui, tellement vite, donc, ma pensée n'a bien comment faire. C'est bon, la faire. Mais c'est normal, ben, vas-y, bino. Ah, ben, bino, yon surtout bagola, bota bagola, ne bazolela. Na ye moko pe be vuana ya nono. C'est yepe asucha baninga. Yepe ala mukana komba ya lepadre. Na ye moko pe. Na ye mo za moustache le quoi badal to wa tima. Bango ce que va fâcher le basa il a celui qui est là comme basili ki po bango so baba so baba ki bata maele banga ba bisena yo moko pe twane ana yebu tunga la moni na problème te tango ya yebu ayo kibino dege bo vandika komba faire o mona mlo ba golwa angola ke o eza panela ba golwa c'est normal que comme bongo bah oui parce que il y a de yemoko apa kolobela faire ya sala kanini yemoko bevuana Bamuni so bazali mais nazo bango nyonso tu Nicolo nyonso tu page polia il faisait affaire page polia Nicolo ils a donc na lobi na OK tala kaka motifa poser question entre Fali na faire about na Montana Nathalie Montana Kamenga entre Fali na naza numéro 1 à te Montana félicitations abinga na musicien le quoi bango donc na ko répondre bino na question on a dit. Donc, tu sens la maturité d'un artiste. C'est pas parce qu'il va payer ça visa, ne faut pas qu'il s'affaire. Non. À côté, na ba jewanate. À côté.
aboyi abeta kongo kitoko alobi faire aza mutu na ngai ya kala ya depuis staff London déjà ndeti bamontana wana aya oyo ezalaki maboye oki ozwi mwa Thomson boye herbe midi aya nde nini ozomona parce que kaka bango live oyebi basala live babandi ocompare fere na bamusicien congolais tout mais efanzo baotia na mutu te non papa moko kuta nalandaki azoba o te fali aza mai azoseya ye abosani teke oseya bamelaka yango te bamelaka mai ya fleve te ye abosani te mai oseya ezalaka mungwa yajo yamoni makambo ndaloba kozala kigolwa yana eza bien parce que kigolwa eza bien yajo mo tovandaka mpena bomona 4 heures du temps botangi na bino mpe ntango komina maboye na bosani ereke na komangona papa Canada réseau ebe connexion na o papa papa yo Canada ngozaka ya ndundu bien ndenge ni réseau mabeboye yazoba efanjo aza océan aza mai omela mais papa mai océan bamela yango te ezaka mungwa et puis soki ozosukola yango to ebimisaka baloto bato bayebi bato bafana na Angola mais oui non franchement ya nono kigolo eza bien parce que kigolo boko vanda 3 heures du temps na live bolobi na bino be makambo motu te bolobi ka le pas de petit ba amiral depuis nga na fongola live nanga c'est que là kombo efanzi koti na kia ba moya to vandel kombo efanzo to kotika la pe ko sala ngote tozala na tolobeta kutu ba histoire na biso eleki tellement ebele to amango ebele to na makambo ebele oloba moto koti divers to seki barando na biso parce que on a de quoi dire par rapport à beaucoup de choses basa lelo ko oloba te bango siko ba ko galette ba biloko boete bango fo ba yo vandela ne komba faire tout ça bango soko privé bango ba live na bango komba les padres ba live wana ekufi oui kalatin ba olala la bango ka kalatin so olobina bango ke bolobelaka mutu na mutu wana ba su komba miniature ba continuer sauter kalatin bino ozela bato mobimba donc non basala live te baba ya kobeta masolo na bango baseka rien ezalaka les padres boni boyeko moko dernièrement na auto ezalaki lundi namoni moko nayebi kutu communauté soki Blaze nani yango wana namonaka DJ Zulu aosilika DJ Zulu abi nyonso aza golo aza awa akita soki te na obebisa live oyo nakopa nini yango bateki 4000 billets tukanga biloko te mona supporta yango te na leki kaka mpo baza bato moko non bino moko affaire yango eloko te mais du premier au 30 bapanel na bino kaka fere et puis bozana ba concert soko bozana concert te bango ana faire yango velo te mais bino mo wana de bolobelaka mingi et puis bazana ba concert ya jo so bozana ba concert te bango dalobela numéro 1 na bango so bwana ba concert te boko ata ko finga ka ba concert ya mutu so azobeta mais bino bozana concert mais bozui 2 heures du temps bolobela ka mutu moko non après bato banza maele baza bazoba Tintin, oui. En fait, nga ko lelo na comprendre. En fait, kolobela pe mutu, lelo bolobeli. Ba on ba bayarate. Na ba tomba ba live na ba. Lelo mutu on bolobeli. Dans sujet za la ka ye. Mais c'est que ba doit matana ba live on ba bizengi. Ponga na ko baye na nga. Ozomo. Biso bon kutu za la ka to démarrer muta bureau moko lelo lobi to démarrer sous te changer li solo. Parce que to ko tika la ka lelo ko moko te. Mais bango batika la kana mutu moko. Non. Bateau, pardon. Papa Bouzo bakeye, wapi? Ako tu groupe à WhatsApp na bango. Bango bakendaka kuna o groupe à WhatsApp. Bango bakenda po bakepesa ba argument nini yo opesa ba wangila. Papa. Botika papa Buzoba, botika ete. Aola tali bendea zena. Argument. Argument.
Ya nono nazongisa mwe loko sima ndenge Masai ya memeli promotion na yo moni yango ndenge ni dato lobaki o mena zongisa na yo poye bon on l'a bien on a c'est moi je trouve sa promotion elle est correcte hein. On comprend elle est correcte on poser la question c'est quoi au bon chasso à lobana va petit na continue. Dans le plan international, oui, il a pu faire quelque chose de bien, normal. Moi, j'avais posé une question. A chroniqueur, on a rendu un message comme ça, on a rendu un TikTok, et ça l'a cadré. Nazo posé question. Nazo posé question, moi. Bokansi question. Non, Hollandais du domaine, tant en Oloba. Hollandais du domaine. Iya. Na posé une question moko na ebité soki production oyo ezalaki mundele moko boye tozwi ata Gérard oza sûr que Gérard angaka matambonga pesi ba chroniqueur à Saint-Denis. Oui, papa Hervé, équipe artiste qui est indiqué engaka ebisa ki biso ya fonctionnable. Oui, nani ayebisio nani ayebisio toujours une équipe artiste nani ayebisio ya nono. Oh, qu'est-ce que vous racontez là? Et que na bongo parce que il m'appelle l'artiste toi la pour ça peut m'amener pekende. Qu'est-ce que vous racontez? Muto ayebi que artiste azala ba plateforme là ya non poser question bien na répondre yo. Oui. One way congolais ni na produire de congolais ni one way. Nani? One way. Ah papa, yo zotangi na nga one way. Oh. Mais one way ça congolais hein? Ça va étranger. Gérard. On peut s'exemple Gérard. One way, bon ya kindaki na Saint-Denis kuna pas ça la promotion là. Parce que et l'autre tu as expliqué parce que ba tinda qui est ba expliquer yo zotangi na ngai one way, yo zotangi na ngai zotangi na one way. On peut exemple un producteur étranger. On peut exemple à one way qui non. C'est pas un étranger. Mais one way azantier ya non. Papa, c'est azantier oui bien sûr mais nga nazomoneka lokola africain moko boye nga namona eka lokola africain parce que mais non oui parce que il mange avec les Africains, azala na ba africain, ayebi culture africain. Mais non, côté à promotion ça mène Adidas, me maquiller na ba me maquiller comme mema. Ba me maquiller qui ça qui a bu ça fonctionnera la qui ça qui. Mais siko ya on a tout nyot. Siko soki ye ba me maquiller comme mema. Et pourquoi siko yo Masai? Masai eza congolais ayebi ndenge ba congolais ayebi bisone to tambola mais ya on lobi na yo te mais kasi yekuta za congolais o ya sali yango te donc il fallait que les padres baloba na yekete non c'est là bon yo si ça loba parce que nga on ba indiquer que ba ndila mususu mais ye mo pa kete parce que vérité peut faire bima kaka na zoya même ça noto ko kana opété pour mes ali que il faut tous la vrai promotion oyo Masai Sali nga naza nango d'accord à 100% parce que il a visé d'autres communautés pour comprendre que communauté na biso ezala mutu moko te o ayebite ke faire obeta azati et la lobby na yo ezala fanda ka soki na Inde afanda na Japon ayebi ke faire obeta concert na encore arena donc mba congolais nyoso tout ezala ya Kisasa ezala ya Brazza bango tout ba yebi ke faire obeta non. Donc, il a bien fait de toucher notre communauté. Yo kana no, omoni lo kolo bana, côté na internet moi so. Ngapi na akina même makanisi na yo. Mais na ki ko remarquer na lobi tete te o erreur. Omoni ba golande bazana, ba gola musisi, balingaka, bayo ka peut-être moi boostement musisi ya bato zu tana ko ya te so ba bié. Na ki ko rejoindre ngo ba moment mo boy. O sa coûte ba o station aide pour aller streamer na Spotify. Mais au moins na mutazaka na abonnement na ye. Ayo karaté, il y a de la net, on a fait ici live, pour aller consommer artiste.
mosusu atunanga abi bobomba bino projet wana na bito bomandeni radio sala kakuna de 24 à 24 heures oyo lobela yango site yango na kota raté ozomona eza ba misusu balingaka bayoka mozo booster bango pe bakende. Tout le monde est au courant qu'on sait les animaux. C'est pas tout le monde qui achète les billets comme toi et moi. Non. Non. Naina le vélo au quoi. J'ai l'impression comme si ils sont pas congolais. Dans le temps où ils sont en général, ils sont pas congolais. On dirait base Togo ça dans la base. Il y a dans monde dans net on appelle ça exemple on a football la bosse dans la base. Donc c'est ça on contrôle la balle au plus qui passe. Bon, il contrôle d'abord. On a base à football. Ils appellent la base peut côté la musique. Je pense aussi à Yann. D'habitude, musique en gros, on va nous mettre à la Congo, la portée changeant, la comprendre raté. Parce que là, non, pardon. Parce que yo mon coraka, on peut ça par exemple là, Dadju, on peut ça par exemple, tout ça la promotion pour la musique à papa en fait. Yebi Sangai, Minito papa va les kaki. Dans le bien, dans le bas très bien. Minito papa va les kaki en France 24 autres tindaki. Et qui na Japon, et qui na boy. Ah, tout ça moi ça fandi. Sur 100%, bah, ça au moins, la vérité, ils ont été commenté à diminuer à Salibo. Non, c'est la vérité. Sur 100%, bon, il y a 5% qui va sur la famille. Ah, les mecs là, ils chantent bien. Moutasan au Japon. Alors, moi, je connais que le Japon a un concert. Je pense pas. Alors que sur l'équipe, avant, comme on a na France 24. Alors que ceux qui va musique musique à l'épadre, maintenant on bête déjà la chaîne française déjà, ils ont déjà pour les Canaïs, on a une grosse ampleur moro mususu. Moni, voilà pourquoi le baquet non, du côté international, tout le monde qui moi évolution Zali Boinabo. Mais est-ce que côté au biso to solo belala le côté dans nous ya nini ya promotion. Yo Masai e bani ndenge nini o pesa Bernice Ngongo pour la salle a Bernice a yebisa OK. Oh non, Mobutu tout en live s'il te plaît. Papa dans le vérité. Mobutu tout en live. Bah, on va en live.